Bonjour, bonjour, bonsoir. Meilleur ve, bonne année na batu nyonso, bisika nyonso bo Holanda nga. Bisika nyonso bo Holanda video, oyo ba bonne année na bino, ba bonjour na bino. Voilà, bandeko, na koti na YouTube na biso, na uti komona makambo ezoleka kuna. Batu apoto balingaki ba pesa ba comédie conseil kaka juste pona makambo oyo basalaki. Ya kotika ebembe ya moninga na bango na morgue. 2 jours après liwa moninga na bango après théâtre bango basalela ebiso ya kolela o camarade o ndeko na biso o président na biso akufi e bwe balela ba mibamba na scène na morgue. 2 jours après ya cinquantenaire, 2 jours après tomoni bango wana bakomi na kingakati bake ko fete na mona e bato ebele basali ba video balobi non ezali kokende kuna eza nango mabete mabe ezali nde attitude o bozalaki na ngo. Malgré bondeli bango boyebisi bango bongo ke ezaki ka attitude o bosalaki kokende kuna bakabela bino eza mabete. Or ngana bino toyebi ke bozolo babongo kaka pona mutu nyonso alinga okota na makambo ya politiki te na mboka na biso. Ngasi ko na olinga na okota na politiki te me nazolinga na éclairci ba comédie bien. Po malgré to pakoli bango ba mafuta wana bando pakola bango bo caresse bango ne bando caresse bango wana kokende kuna eza nango mabete mais ne fallait pas nde bo sala attitude wana bo lakisa ki mawate ke moninga na bino bo uti kotike na morgue. Malgré bo sali bango bongo bo bondeli bango babimisi ko manzaka na bango babima bandi ko finga bino. Ba $100 mukoni yo tinde ya famille no $100 na landaki comédien mo wazoloba. Mukoni ni yo ko tinde ya famille no $100 yo mutozo loba wana. Soko tindi ba otindi famille no $100 okuya ko tiango kutuna media. Ba mususu alobi ba $20 bo tinde la kabiso. Mususu alobi kutu pona mama wana na kondima bino nyoso natika bino natika na mama wana. Ba comédien kinoa bozela siko nazo expliquer bino. Po omoni soki omoni batu na likambo muke baswani makasi. Soki olandeli bien, so za mutu ya mayele olandeli bien omona ke baswani ka pona likambo wana ya lelo te. Eza makambo ebele si melami sikoyo baye ko exploser nde. Par rapport à likambo wana ya muke. Batu ya poto ba exploser nde par rapport à likambo wana ya ke botiki polulu na morgue, botiki shiko polulu na morgue boke ko fete. Tema basi ba ankesa ki ebele yango moni ba se déchaîner et pas bino pona likama parce que bino ba esali nini bongo tolala na morgue muto atindi bino bola na morgue te bino boyo kasiko yo nazo expliquer bino pourquoi to ki pasi makazi ezaka pona pululu te po bino ba kinwa to yebi bolela penza batute yo so bato bazokende na fete ala azokende matango ndire muto ke fete to yebi nengi bino bolela ka mesiko boyo kasiko yo likambo epesa pesa bato ya poto eloko zo pesa bango kanda. Mais tellement tolinga na biso kokota penza makambo mingi mozindo te surtout makambo etali lokola politique ndambo muto mona batno so bazo banga kokota boketu alobaka peuple ni na ngisi kona expliquer bino pourquoi penza to s'enflammer na makambo na bino wana. D'abord na lingina tu na bino eloko moko moni balobaka liboso baloba nanu boye avant on a koma na sujet na ngina expliquer bino to tia no pululu pembeni. No expliquer bino pona mama na bino na mama na bino wana. Balobaka, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Kofi pe aloba boye. So moni batumi bale ba otambola. Ou bien baza mayele moko, ou bien baza na buzoba moko. Bino ba comédien ya Kinshasa, ba kinoa. Depuis bo banda kokende pa mama na bino wana. Batu ya poto ba pekisaka bino ye ezate ke toza contre po ya okabela bino so okabela bino biloko nini wana. Batu baza contre te, toza contre par rapport na situation toza nango na Congo. Par rapport na ba situation ezo leka na Congo na pasi Congo ezali. Mama na zaka mama teke mama moko ba lamuka ke lelo na lobi ya bandi okabela bino te. Na koya ko expliquer bino histoire ya te parce que bino bakino bosa na mbango. Bo yebi histoire nini eza na sima mwasi wana. Bo yebi eloko nini eza sima mwasi wana. Bo yebi eloko nini eza sima mwasi wana. Ao kabela bino kaka teke pona okabela bino bo yebi yango. Mais tellement boza batu ya nzala bo linga ko bakabela bino kaka bozo kende.
eloko epesa bato ya poto una no kanda makasi yango wana eza kutu makambo ya pululu te totiana makambo ya pululu pembeni nga sikoyo nazoexplike bino makambo supo ya pululu wana on dirait bozokomprendre yango te on dirait bokomprendre te ke bato baexplose par rapport ya pululu me makambo bosalaka nano eza normal te eza normal te do mutu moko bato moko boye baya baetudia bino titititi bobi omoni bato oyo soki tokangi banzela nyonso ya misala soki tofrene makambo nyonso eke tobandi kokabela bango tozwa baesclave eloko na bango projet na bango bazaki nango na mutu bakokisa yango epa bino bakinwa bino oyo bakokisa yango epa bino bato ya théâtre bino nalobi soki relema mama na bino nazala na mbongo eke alinga relema koede bino na ndimi teke mbele akabela bino ba $100 omoni eloko alinga asala soki aza vraiment na mbongo eke aza na ide vraiment akoede bino alingaki asalela bino parlement de rire ndenge tomonaka na Côte d'Ivoire atongeli bino parlement de rire atieli bino bato ya sécurité comme ça bozozwa mbongo par rapport na musala na bino bozozwa basali na bino bato bazofutaka bazoyaka dilendi ndenge ezalaka na parlement de rire ya Côte d'Ivoire semaine oyo par exemple lelo jeudi eza saina groupe nende bakubeta ba droit d'entrée nyoso wana eke na poche ne balongoli ka bambonga bakurana ba mai o semaine oyo soki masumu mutu akobeta soki ba biloko na bino nini wana soki ba comédie nani tel mutu akobeta comme ça bozo vivre na mbongo na bino eloko epesa biso kanda poto yeba biloko bokendo sala kuna te poto yebi ndenge batona banyokoli biso me bino siko bokenda kuna bokenda ka réunion ya muziki bokendaka réunion na yebi te soki réunion nini bokendaka parce que ezambala liboso te bokutana na mama wana bokutana na mama wana plusieurs fois tomona bino na babato bozokumisa yeka ndenge bokumisaka ye wana do bokoma bamandia bokoma kofukamela mutu moko boye po akabela bino soki $100 soki $200 na liputa siko tomona bino na babato boza na babukavu na bagoma na bokendaka na ye nalobi nani parmi bino oyo asomba ata ndako ke tala ndako nango mama akabelanga mbongo apesanga na somba nango ndako eza te tala boutique yango mwasi nanga komo teka na kati mama mutu akabela nga eza te tala supermarché bakomi supermarché ya bacomédien ki afongoleli bino po bozwa mbongo eza te do na vie na bino penza mobimba bolingi bozalaka wana mutu moko boye un être humain akabelaka yo et puis ozoyaka pe na télévision ozokumisaka ye mais bakomisi bino baesclave bozoyeba te boyebi ce qui se cache derrière tout ça là comment biso bakongoli tozalaka na temps ya korefléchir te ezaka makambo ya polulu te bato basanflame na makambo ya polulu po ebakisika kanda bato bazalaka nango deja comment bokofanda mutu moko bomipozaka te bakestion te mutu moko boye akabelaka bino mais avant akabela bino il faut kamera ezala lena fingaki bapoliticien wana suka awa après bavote awa ke baleshaka sani ya mobali na bino bozalaka te bomonaka yango te mutu moko boye akabela bino ba $100 ba 200 ba 300 et puis pour ayebi ke soki apesi bino 2000 oya esu te apesi 100 200 pour lobi oyo esu kosenga balobaka omoni liboko eza na se boye mutu mosusu aya kotiaka likolo jamais komataka likolo lere mutu azotiaka ozodinda kaka ozodinda comment bolingi vie ya kopesa bapesaka bino ofele boye ko bapapa na bamama mibimba penza boza baresponsable mutu responsable okondima babiloko wana teke bakabelako kaka mais bokoki rabi bozana ta bofanda ka bozomela bozolia sili bokei boki ofandisa ete boyebise mama biso tolingi ofongola biso ta parlement de rire moko boye salela biso ta salle moko boye oubien ta afongoli société moko boye engagé ata bino kuna bosalaka théâtre mpona comme ça baofuta bino fin du mois ke bokendaka baréunion moment au Congo eza bien te bino bokendaka réunion na bato banyokoli bacongolais tolongana po bino bozoka makambo polulu bolingaki ndenge atitidi na biso ezalaki bien te soki bolingaki tokende kolalaka na morgue mutu atindi bino bokende olala na morgue te mutu ati po toyebi bolingo mpe ezalaka te mais tozoloba nde mutu nini oyo ozotambola na ye akiti fréquente mpo ke nayebisa okiti ye bakongoli bazolela butu moi me bino bokomisa baetudia bino doki bayeba ke soki bakangi barobine nyonso oyo ebimisaka bambongo oyo basosio soki ozala bakangi mpasi oso mbongo oki obima comme ça bokendaka koadoraka bango bakabelaka bino mbongo epuis botrouve yango normal
comédien moko pensa leki azoloba bapesi biso des personnes ngombe moko donc pona biloko akolia bo se rendre ridicule. Ça c'est quel peuple? Bo se rendre ridicule pona biloko akolia. Donc mutu moko boye eza lokola mutu moko boye ayepa na yo, ayepa na bino, abomi papa na bino, abomi mama na bino, abomi bandeko na yo, botika siko yo soki yo na leki na yo boza kaka des personnes na kati ya famille, siko mutu wana ayebisi yo yaka kozwa kabilo aoli epa na nga. Est-ce que mutu wana alingi yo to alingi akomiso esclave na ye? Po mutu azo kabelo deja ndenge wana. Ata soki ayebisi yo lelo ke zwa eloko yo sala bo sala ngo. O sala ngo. Zwa eloko we kendo sala bo ya Rashidi o ya boma muze. Donc comme ba esclave ya batu moko boye, ba okoti na bino bo sala eloko moko bo sala ngo. Pourquoi? Parce que bokoma kobangisa biso na Congo bino ba comédien. Parce que bokoma ba esclave batu moko boye ba nyokola Congo mobimba. Donc en tout cas vieux bokecho aza a raison. Au peuple nini. Bo comprenate bolinga batu ba bino na munoko nini bolingi bokomisa batu no so ba politicien awa oto nini nango. Bino bokesi batu apoto bokoza jalousie nini yango ya mama na bino wana ke apesi bino boye batu bazala ba jalouse ya nini. Toyebi wana poto ba Caritas nde edaka batu. Toyebi wana poto ba organisation ba organisme ya minene nde edaka batu. Et puis boyebi ke organisme wana mbongo na eutaka place songolo parala nde azwaka mbongo wana aide batu. Mais siko mutu moko boye kaka ye abandi ko edaka bino puis boyebi histoire aza mwasi ya nani. Boyebi histoire yango bie bolingi ba expliquer bino na minoko ni boya ko bimisa biso ba politicien boya ko bimisa biso nyoso ba combattant pour rien. Pourquoi bozo sala biloko andengo? Mutu moko ofanda ka akabelaka. Poso ki ezaki ko kabela bino ya mutema malamu. Bino ba comédie boyo kanga. Soki ezaki ko kabela bino ya mutema malamu. Alingia fongola bino, asela bino sale moko amuno bi société moko boyo sala kasi kuna ndenge bolela ka nzala kaka. Do pona nzala bozo teka mboka pona bo lingi ko lela nzala bakino nakenda na kino wana omona na ero boton déjà na babar. Me bolela kaka do bolela na bino ka nzala. Zana bino esila ate bolela kaka pona $100 ko benga mutu prêtre grand prêtre mère manene po mutu akabilo $20 bo silisa dignité na bino la dignité bo bi dignité mutu ba somba kango te pona ko senga mandicité bo silisa na personnalité na bino komo komisa batu moko bo mona ne ba bino bo pesa nga kande bo lingi bo kotsa biso na makambo to lingo kota te donc bino bo yebi loko batu ba oloba te. Ah bon comment toujours d'engombe des personnes pièce à super boy bien ça combien ça c'est quel peuple mon Dieu mon roi bon comment ça na kinga qu'est-ce que kinga kati franchement ba kinois poni boyo que ça biso ba congolais soni boy quoi pona nini dignité na yo eleki ngombe wana bozoka bola des personnes okoli yango 1 mois 2 mois yo moko kuto lobi yango na vidéo on a kosala penza 2 mois na osoma bilo oli ate franchement pona libumu ozoteka na mboka pona libumu mutu moko boya sombi wa commission esclave na ye pona libumu obiki na comprendre bino muto ki ko aider bino ndenge boza wana ba comédien eza ministre ya culture et art. Un point très yende bato beti ambongo na ministère kuna comme ça yako banda ko s'occuper projet nini ezali pona ba comédien to sala ndenge nini to komela bango ndenge nini nde bongo etambola kana ezate ke moi si ya président abanda okabela bino ezalaka awana bamboka biso to fandi te to za contre bino te mais ezalaka ndete parce que ezo mona na automatiquement ke mbongo wana ezo utana kesi ya l'état siko ezo ke na maboko ya mutu moko ba privé et puis mutu wana tie ba caméra abandi ko kabela bino place problème na biso eza yango wana place con problème ba diaspora eza yango wana. Comment bino mibali mibimba boza pe ba responsable bo sekisa abatu c'est que boza na mitu esalaka mais comment boki komi fana bo fana na ta 1 seconde bo se poser question comment to kovanda mama moko boye to komisi nzambe po akabela abiso et puis akabela abino jamais sans caméra. Pourquoi boki ko fandi sena bo solo la kanini bo kenda ka muziki bo kenda na ebite association bo sala izalaka ya nini bo komo bangi sana batu posi réellement pona ko aider bino ba Caritas eza wana poto ba nini oyo ba organisme oyo edaka bato ezali ba ONG oyo edaka bato ezali mais yebani ki mbongo eutaka telle place po ekota boye nde esungi bato boye. Est-ce
que vous attendez ko fanda bozo réfléchir bolobi bosiko maman bolobi bato bazo kelezwa asala ka musala nini po akabela kabino bon asala ka musala nini mbongo wane utaka apese soki eza mbongo ya leta te eloko ezopesa biso kanda mbongo oyo ekoki kozala bien organisé po mutu nyonso se retrouver bakoma bakomisa bino bamandia po na mbongo bakabelaka bino yango na sous table na se ya dini ya mesa nde bakoma okabela bino yango bapesi yo 100 bapesi yo 200 oyo okumisi oyo bozobosana ke eza droit na bino epi ekoki kobima ndenge ezobima te il faut bima na voie normal po mutu nyonso se retrouver po bino bolingaki totika makambo ya polulu to expliquer bino makambo mususu po bino vous croyez qu'on est bête? On n'est pas si bête comme ça. Bozo bank sa biso bato bazo teka kongwa neza bino ba mandian. Donc boulot bato wana ba linga depuis ba ya ba linga omoni bato yo poto koka bango poto kabola bango poto sala boy il faut to kende na bango boy to kanga ba porte nyoso ba ko kanga soki ba société ezalaki na mboko to kanga biloko nyoso bazala ba chômeur bazala bato anzala comme ça yo siko telemaka wana kabela ka bango bengi sa ba cameraman. Et puis bozo seka ba cameraman ba ye peza ba ndiko filmer et puis bozo seka ba beta maboko oh na ko kabana ba tu petit imagine tina niveau à côté ka bandeko na ko kabana ba na bino nyoso boza na poto na tika na ngana mama na je préfère ya muto okiko tika na okabona ba tu nyoso za Jésus nzambe po moni mama na zo lo ba wana lobi ye pe akokufa aza libela te et puis muto a meseni siko kabela yo asungi yo te balakisa mutu ko loba mbisi bakabelaka mutu mbisi te ozala makolo mibale maboko mibale mutu ewe salaka po ti ozokoma na niveau ya kosekisa batu seki oza intelligent parce que ozoyeba kosangisa makambo ko mélanger ba trick po opesa eloko moko boye esekisa batu seki oza mayele mais comment bino bokoma na niveau mayele esila ka pona libumu bakabeli biso azotanga peza na olinga kutuna tanga kombo ya comédie yango awa te autanga pesa des sacs à l'osso des sacs à semoule Seigneur na okina lino bi Seigneur boyebi awa na poto ata mutu azana nzala ndenge nini yoka benga kende pa voisin oyebi sa na mona kia wepa na yo bolamba kite ezwa $10 ako finga yo na poto ezala ati parce que pour personnalité bo moto ya mutu yango wana ba commission na niveau ba kabelo po obenga mutu grand prêtre akabe po apesi o $20 $100 ngombe obenge mbala moko grand prêtre ngombe za c'est quoi na richesse toza na ngona Congo soki toza organisé soki tozui ba konzia bien ngombe na Congo c'est quoi moi je me souviens quand nous on grandissait papa biso na ba kivu no papa biso bando somba ngombe na fête ya Noël na bonane ngombe pour la famille moko bino siko ba bengi bino na kinga kati po ba kabela bino ngombe moko 2 personnes bozo kumisa penza bozo do na niveau na tuna bino kam moko mon na niveau bokomi wana on niveau ba komisi bino au moins niveau ba komisi bino donc tolo ba par exemple sikoyo batu wana ba poser sous candidat bo voter bangote donc boko tala isusu te ke oya sala boy oya sala ki boy oya sala te boko voter bango pourquoi parce que boza ba esclave na bango basi ba sombi moral na bino basi ba sombi bo moto na bino ba mbongo na bango wana bokomi na dette morale. Et puis place babando me mabino yango na boko na dette morale. Comment yo mutu normal au koli na Congo place toza na fleuve Congo wana mbule soki mbule zo beta na nord na sud kauki soki sud mbule zo beta na nord biloko ezo bima. Donc anemo bimba to lia kabiloko ya bima na se mabele. Toza na terre moko fertile o biloko e bimaka. Ba o te kamboka no pona nzala pona biloko ko lia. Quelle paresse bozaka nango? Quelle paresse? Tina niveau bokomo loba na kolinga na kabana bino nyoso bozaba na poto kuna botinde ya batupe loka malonga te ba $20 na tika na mama nzambe. Tikala na Yesu ndeko. Tikala na mama te tikala na Jésus. Et ça très important. Pour le cœur de l'homme, ozoye bate muto kabelo pourquoi pour quel intérêt? Oyebite. Parce que si c'était juste, si c'était, na se répéter. Ce que ça qui coïde bino ya coïde vraiment ya solo. Mbe base la bino ta société bo sala kuna bino nyozo. Mbe base la bino parlement de rire. Place bo bandoko sambongo tous les jours. Mais siko yo zana musala na yo o tangela classe.
mais mutu moko boye abengaka yo na ndako na abengaka yo na ndako na ye po akabela yo tous les jours okomi poser question te nazana musala na sala mama mais pourquoi kaka musala wana ko valoriser yango comme ça la biso boye machine moko ya production ya ba film ndenge ba Nigeria ba salaka to ba indien ka mutu moko ka riche mutu afongola Hollywood wana oh ba Sharukan ba bima ba Sharukan ba koma lelo ba millionnaire na ende wana plus ba Sharukan izino wana ya production ya ba film wana ba Sharukan Sharuka akomi milliardaire lelo poka mutu moko ya mbongo afongola ki izino wana ya ko produire kaka ba film mais maman na bino azana mbongo pourquoi ça ceux qui vraiment linga kabino ceux qui za pona intérêt na bino pourquoi ko fongola bino izine moko ka machine moko ndenge Hollywood ezalaka machine moko boye et produira ka ba film kaka siko ba tcheli bino ndenge Cinemax Mobutu atchela ka biso ba tcheli bino parlement de rire moko batu bakendo seka kuna mais bokoma na mbongo comment boko fana na niveau ya bakabela ka mendicité bakabela ko lo baka ma merci maman ogumba maka tous les jours vous trouvez ça normal poto so to lobi makamba pululu bino bo loba oh pululu wana biso to kende kola na morgue to la kande na morgue to so famille biso to kende la na morgue po boye bakito le li pululu te makambo bozo sala ezo la kisa ke boa normal ti ke boza na problème sérieux boki ko tika moninga na morgue bo lela ki jour na lokola batu moko boye ba perdre penza mutu ba msu baketi na fleuve bake kolela to ele video ane lelisanga natalanga ta 1000 fois 2 jours après ba bengi bino ka muto bengi sa bino comme ça bino be esclave na yo wana ba bengi bino bokelo bakelo ka bino ba tienda ba caméra ba kabela bino kana ba caméra boko si mi poser question te to boyite ba kabela bino to boyite ba kabela bino mais il faut be mitunaka po ezala ke loko nyoso na vie na yo comme le mutu azaka mutu na ba mutu na nyama eloko ekaboli biso ezali makanisi po mutu a réfléchir ka mutu a raisonnaka mutu a pesinga lelo $100 lobiso a pesinga $100 eza à base de quoi pourquoi na sima ya ba $100 ba pesa ka bino na sima ko bengisa bino place ba bengisa bino kuna bokuma bino so na mulongo ezala ba politiciens za bino so kana mulongo po kende kinga kati bo comprendre lo te bo comprendre ke bo te kamboka na biloko wana bo ko tia moninga na bino na morgue 2 jours après boke ko bina na bato bazo sabino attitude bosala attitude bosala ki bokoke ko kenda bino bakabela bino me attitude bakabela ka bango pona nini balukela bango nde misala basela bango misala soki bato yango baza na mbongo bakabela ka bango wana basela bango parlement de rire bafungola bango izine ndenge ba Nigeria baza nango izine ya ko produire ka ba nini ba film na bango par jour ata 4-5 films ezobima comme ça to koyeba na monde entier ndenge ba musicien ba mema biso world bango pe ba mema biso world yo zana musala no sala ka obiki bino bokamsa oza musala no sala mais mutu moko boye amitié kaka wana po akabela ka mais réfléchir nano non toza batu toza bangulu te toza banyamate po loko kabeli biso na banyama eza biso to raisonna réfléchir nano mama okabela biso mikonisi mama ko fungola biso boye te mama ko sela biso boye te siko bino boloba kango te bo tambola kana bo mata bo kitabo ke bozo ko s'accrocher ka pona mutu moko do bo komi ko adorer ko gumba mela mutu moko bo po apesa 100 moi ce qui m'énerve c'est ça bo akabelo $100 les la fina ki ba politicien wana ke ba lesha ka sani ya mobile na bino bozala te pourquoi ko wole bosa na kambango boyeko bolingi boko tsabisa makamba politique to linga to kota te pona ni Pobino bolobi polo boke kola na morgue te to tika skopolo mais pisiko boke na mtona kabla bino abini za kabino ko ba mike bo fuka melake bo pesa ke bambota ko fuka et puis lobi swa ko benga bino c'est que ba pesa bino mbongo ko kate c'est que zana suna bino te derrière ça il y a notre intérêt bino bo ebi bien loko ni za sima makambo na bo yebi ngo bo amikolo comment kino aza boyeko ba kino poni boza boyeko bozo nyoko la biso boyeko bozo te kamboka bino moko bo mona mboka ezokende liwa ya musée ete ya bino te ka mutu moko be basimbisi ka mbongo moi garde ko basimbisi mbongo akia mutu batu basimba bandeko awa na poto mboka biso to vandi mutu ka kabeli yo o senga kete okoboya parce que personnalité no bo moto na yo oko kende pas voter lobby voisin na mona ke pa na lobby bo lamba ite zwa 50 € ya ko zwa ngote o mona ko sakana na ye na mona mutu moko apesa ki témoignage na émission
na bosa ni komba ya nini wana soki vide loin bo limbisanga babenga ke na comédien moko soki vide lo asala ki e parle ke tu émission alobi pululu wana ndenge bobo mona wana ye bando lingate ke okabele pona pasi a lingate tala témoignage ya kitoko wa mutu po ma papa bako sabino te ba comédien mutu moko te akosisa pasi na yo soki yo moko zui décision ya ko changer vie na yo te personne a ko changer vie na yo mutu akabela ka yo $100 akosisa pasi ya vie na yo te bako sote au contraire akoti o esclave na ye po yes ko azo exploiter yo akoti o esclave na yo faut éviter ça bandeko nanga pombo na biso bongo faut to bima na koto na ba mema biso donc bato moko boy ba linga na bango bule batala congolais ba linga bule bobi omoni bato to kanga ba robinet nyoso place mbongo eutaka comme ça to tia bango contre mur comme ça mama yo le kawana yo siko benga ka bango filma ka bango kabela ka bango comment vous comprendre le te kinois hein si tu bino bakino bo pesa biso mitu pasi makasi comment vous comprendre le te comment mutu moko ba kovana akabela kabino na organisme nini na ministère nini na tout ça quand même na mboko eza quand même mboka moko eza quand même organisé si on peut dire ça hein ministère ya culture arezalate siko omoni loko pesa bato poto kanda mbongo moko boye euti na ba taxe ba citoyen congolais ekoti na poche ya mutu moko boye mutu wana apesi mwasi na ye bengisi bino bandi ko kabela bino siko nalobi omoni mutu akabela kayo okomi na dette morale na ye donc okosala oyo asengi yo sala okomi mwana musala c'est pourquoi mundela lingaka bakabele te ndeko nanga comédie posi sa passe na yo ozo sepela lo bapesi osaki aloso bapesi osoki $200 bapesi osoki ngombe bokabola 2 personnes papa okokoma na février okolela nzala mutu moko ta kosisa passe no na kokabela yo jamais pas sinon pour essayer les fois yo moko zo décision lobi en tout cas je dois me prendre en charge parce que kokabelo wana ezako ozo se faire ridiculiser ozo sisa ki bomoto no ki personnalité na yo tala bozaki na pasi na mdimite ke bozaki na pasi te ya liwa ya ndeko na bino bozaki na pasi na liwa ya pululu ya shiko pululu bozaki na pasi mais tellement bo mesana vie ya kokabela donc il faut bo sepelisa mutu wana boki bo bandi ko bina kapo bo sepelisa mama moko bo akopesa $100 question moko bo mipoza te ya sala ka po kabela bino bambon asala ka wat bo mona tekesa bambonga ba contribuable bolingi bo lobisa biso bakambo tolingo loba te poani siko muto kabela yo mbongo wana apese admiso ki 1 million bando kabela bino azu yango wapi na mboka na bino kaka wana place bino bozo kokate koluka bana landa mate ya passer moko alobi congolais le la ka nzambe longola nga wa na kende na poto oh mindele ba ole ba chinois ba ole na Chine kuna nzambe sunganga na koma na Congo nde bino penza pour ani tozo réfléchir à te bandeko biso na nyama eloko kabeli biso za raisonnement réflexion bandeko on doit réfléchir. Il faut tous en attaquer. Encore 5 minutes, il faut réfléchir. Pourquoi ça? Pourquoi maman a kabela biso tous les jours? Comme ceux qui 5 ans, ceux qui 10 ans, a kabela biso, mais tozo bima situation, tozo na ngote. Maman, ko c'est la biso boé. Si réellement bimazo et débino na moté ya malamu, s'il n'y a pas un intérêt derrière tout ça là, a ko c'est la bino, a sala kangote, a yebi pourquoi, a sala kangote, baza ko exploiter bino, pour ba yebi ba comédie boza combien? Siko bakisa ba famille na bino pourquoi c'est pas ça ba famille na bino na makambo ngo akabela biso siko ba poser candidature le soki bo voter bangote bon il faut ça avec un intérêt bino siko bo fana le kwa bazo ba moko bo réfléchir ba réfléchir jour na mona na Congo na 2h du matin mutuka abrali mezo kota na ba Venezia que do tika ba masanga na ba bar na 2h du matin moi je dis ça doit être organisé au pays faut la pensa organisé par un groupe déjà pour na ko détruire toute une nation. Parce que c'est normal. En Afrique d'ici, de kaka Afrique d'ici de moko. Si comme 18 na supermarché ba te kaka li susu masangate. Ba te kaka veni susu te. Mais pas biso à 2h du matin, moi j'ai vu ça. À 2h du matin. Côté Kitambo na ba veni à Mike. Mutu ka brali mezo kote zo ke notika ba masanga. 2h du matin, imaginez-vous, 23h, minuit, et zo ke notika masanga. Donc il y a quelque chose de préparé pour na détruire toute une nation. Pour vous en attendre, mutu meli masanga ko réfléchir ni. Modelo bo beti danse kuna boko réfléchir erni.
Bino bolinga bo lobisa biso to bando loba po bino bolingi siko to loba. Ba comédien elo bo sala bo te kamboka. Muto kabela bino kabela na mutema malamu. Te pose que ça kabela na mutema mbele a filma kate. On vous filme pour vous montrer que bozé le côté. Lobile boko nga ba côté bino ba tela ki ba politicien. Muto azolinga ko ede ako pesa ako lakso ko loba mbisi. Ako kabela yo mbisi te. Ako kabela yo mbisi te. Ako l'action ndenge ba loba kambisi muto alingi yo vraiment na mutema moko muto alingi avancement na yo papa nanga ndeko nanga comédien mbongo ba okabela yo okoki jamais ko avancer na ngote il faut mukolo yo moko kozwa décision que je dois avancer je dois faire quelque chose pour ma vie nde ko avancer depuis abando okabela bino bo mituna te bo avancer apete bokenda place moko te muto okabela yo azo pesa faiblesse ya koluka. Nakino les akam mais grand prêtre mais mutu so akumisa mutu so pour na $100 pour na 100 pour na $20 pour nini boye ko bozo sisa bukibo moto na bino pour na mbongo pourquoi ça et puis okome okumisa bobo sena bato bakabande ko na bino bakabla bino na mutema ya bomoko na mutema ya bonzambe aza na arrière pensée te bino boye bi arrière pensée zali pour na bato wana po bakabela bino ba bengsa bino tina na kinga kati na bangwana bakabela bino boko esi ofele baza na intérêt bino na ba famille na bino bokombe esclave na bango po boko koma na dawo ko betela bana no litso bana no bakolia mba biloko masumu wana yo mwasi no akolia famille no bakolia jour va voter boko kele pe boko voter ka bango bazo sala ngo avec intérêt. Comment boza peuple moko sans muitu boyko et le babokechu o peuple ndenge nini pardon na tiki bino bande ko na ngai tozo na souci tozo na zuwa ya muto okabela bino te tozo na zuwa ya mboka na biso tozo réfléchir oyo nini oyo tozo kende ti wapi batu nini o ba réfléchir akate batu nini o ba raisonner te batu nini o ba yeba te ke non oyo to ko sala ngo te non oyo zo bebisa personnalité na ngai non oyo si sa bo moto na ngai bozala kana ngo jamais eloko pesa biso kanda po biso omoni muto akomi libanda koma ona makambo ndenge msupoto vivaka to mona ne batu ba vivaka na ki respect na yo abo mutu po batu ba tosa yo fo yo moko na note comment mutu mo vanda kabela ko sandre chaque fois hein po otika l'esclave na a vie. Oh, qui est contre vous? Arrêtez. Boutika babiloko wana bandeko na ngai. Hein? Tolo bango pona intérêt na bino parce que to lingi mboko na biso nyoso. Bye na tiki bino.